Ma Mission TV, le miroir du monde. Akine Congo, na Congo ya ancêtre décideur de la République, Banzengelenkanu, na pesi mwana mboka nde mwana ntemi mbote belé na présenté bavé. Je salue son courage, je salue son sens de patriotisme, de militantisme, soif naé à servir Mboka. Mais moi je pense qu'il y a une voie démocratique pour accéder au pouvoir. Mais tout beau sanate, quand la Constitution est prévoir article 64, au cas où les choses ne marchent pas, donc ça peut basculer à tout moment. Donc on est à peuple. Démarche wana, moi je pense, ezali makanisi ya peuple. Mais pour nous matérialiser démarche wana sengi na biso nini, démarche wana sengi d'abord pour réformer armée, pour unifier armée, pour doter armée na ba matériel, na ba moyens nyonso nécessaires ya okene na guerre na agresseur, parce que soki parti ezobota mezo sala makaka pona ba intérêt na bango, pona ko défendre ba intérêt na bango, bazui intérêt ya peuple batie na ba placard, bazui ba intérêt na bango ya mabumu na bango ya basi ya bana ya bandeko na bango, ba leader ba ko sa biso lisuté. Moi je vais plus permettre ça. Le peuple congolais a commis très éveillé et rester éveillé et attentif. Les leaders, il y a des partis politiques qui ont beaucoup de choses. Il faut créer des partis politiques pour avoir intérêt. Il faut créer les partis politiques pour défendre les intérêts républicains et non défendre vos intérêts. Puisque des solutions au Banzengelenka nous basengi Banzengelenka nous balobi Kintwadi de la kisi bolingo ya peuple congolais, tous à la peuple moko, tous à la force moko, to lingana. Loko la cible na biso ezala occupation. Occupation yango na to bengani yango alors tous sangana biso nyonso tous à la force moko, to bengana ko biso to bundisa ki pendant 17 ans politique. Donc la classe politique est comme soni na Congo. Et comme on dirait référence moko boya ba voyou ya ba miyibi où tout le monde vient se réfugier. Politique qui fait ça la honorable. Quand la classe moko ya batunde bazo jouir na alternance alors que le pays n'appartient pas à la FCC et puis à FCC et cache mboka za ya ba congolais nyonso. Donc FCC a sali 18 ans en Rennes, il n'a jamais été auditionné par rapport Il faut commencer d'abord à identifier les officiers, les infiltrés au bazan na kata armée na biso, ça pour empêcher armée na biso et salam malam. Il faut commencer à les identifier parce que bino mo bomoni résultat ba séparateur au bachewana. Donc atana ki bwende atana mboka moko ya pamba pour mona ba séparateur ya bongote na 21e siècle. Mokili ya lelo. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ya mona ya zo confondre politique na évangile. Donc tout ça pour rappeler ba gérant ya ba institution. Les pays ne doivent pas être confisqués par les cash et le FCC. Mais article 64 pèse, il va bosser. Donc ceux qui bossent à l'imabé, on a kanda ya peuple. Parce que nous avons rappelé que kanda ya peuple, les qui kanda. Que bana IDPS, nous sommes combattants IDPS, pas vaillant combattant IDPS. IDPS c'est ça parti à Mounene, to sangana, to sungama na mboka. Alongwa parce que ayokaka président Félix Tshisekedi ayokaka soko banda ko yoka tende lokola ayokaka base a renoncé à la signature na Genève mais lokola pe base zo ko senga ke non a renoncé na bakor wana na FCC président omoni yango te 2 jours le cœur président omoni ba séparateur wana te ba conseiller chef de l'état omoni ba séparateur wana te tant bozo leka banda les ont mérité ba séparateur wana te ba tono wana tout mérité ngote so ikande mati ngamo na ko ba pusu na ko longola ngo. Pas si nous sommes à Moni à souhaiter Batouafé. C'est ça que le 31 décembre, le 1er décembre, Babar et Tondagi, n'a pas mineur, n'a Mikolo, Babar Nyon se Tondagi na Congo. Je pense que Batouana, le peuple, ceux qui ont vu moto bima qu'on a intérêt à Mboka Babimate, donc Babi Pessi Mingi na Masanga. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote bana mboka na tombele bino mobu melamu na ngolo ya nzambe ya Banzengelenkanu na présenter ba vœu le meilleur pour na année ya sika na bandeko nyonso bazuli baka ko landa biso na bino pe presse nyonso ya mboka oyo mais mawampe ezali pour na bandeko o baza na est na moment oyo bango ba fêter mais quand même de cœur tozalaki na bango en esprit na ba prière Nzambe akanisa bango pas si mosusu na moni ya souhaiter batu ba vœu eza que le 31 décembre na le 1er décembre ba bar etondaki na ba mineur na mikolo ba bar nyonso etondaki na Congo mais je pense que batu wana ba peuple wana
soki toyebisi bango tobima mpona intérêt ya mboka bakobima te donc bamipesi mingi na masanga donc balongwa na distraction tozosenga peuple alongwa na distraction peuple alongwa eza bowumbu eza distraction très abusif parce que la consommation de l'alcool n'est pas contrôlée. Ils ont contrôlé les sous-soutés. Bon, on a gagné na boîte donc va commercialiser le toko comme commercialiser par contre donc contrôle les sous-soutés donc consommation est vraiment très dangereuse pardon donc on a souhaité bah je na bino nyonso na bande ko nyonso ba o penzamba bengi bango mulimo na bango pe manakimia ba o batikali nzamba pesa biso makasi ya ko continuer ko vivre na bolingo ya solo pe na bolingo ya mboka. Merci Lino Amour Nazik pour le analyste politique et puis vous avez président fédéral IDEA Bandal. Nous avons vraiment proposé dans la seconde famille de la qualité politique de la République démocratique du Congo, la journée à l'élo. Moi, Amour Nazik pour journée à l'élo le 4 janvier. Vous avez donc journée pour la République démocratique du Congo et commémorera chaque année martyr de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc, on a dit vraiment passer la carte au Koufa, le 4 janvier 1959. Vous avez beaucoup d'analystes politiques. Souvenir, il faut regarder par rapport à la journée à l'élo. Souvenir par rapport à la journée à l'élo, il y a le 4 janvier. Vraiment, la journée à l'élo, il faisait la journée très révoltante dans la classe politique parce que très révoltante dans la classe politique parce que tout le monde a autorité mon côté classe, politicien mon côté organisé activité moko en souvenir de ces martyrs. Donc mboka ko tambola boité parce que mboka il faut dans histoire ba martyr na biso fo batongela bango panthéon donc mboka il faut dans histoire donc journée ko le ka boité sans organiser une activité en mémoire de ces martyrs tombés na ba champ de bataille na ba circonstances ndenge na ndenge mais nga personnellement na rendre bango ba hommage à makasi parce que baza ba ndeko na biso baza ba na Congo ba bundi pour na mabele ya mboka oyo et nous continuerons toute notre vie et ça la génération yokoya va se souvenir quand la journée donc journal le koya ko le kaboité sans penser à ces martyrs donc nzamba kanisa bango nzamba banzengelo nkano bango pe bisika bazali ba ebake bituma na biso ezali ti na libération. Vous allez vraiment montrer à notable à Congo central, le journée et l'autre planète qui ensemble montrer à notable pays à Congo central, la compagnie Manatini. Voici là il faut ça la bonne déclaration devant l'État national et international à le niveau où il y a le président de la République fédérale. La évité ce qu'on veut réagir par rapport à la déclaration au niveau anti-politique. Na pesi na cadre ya kinen Congo na kombo ya ancêtre décideur de la République banzengelenkanu na pesi moi na mboka ande mona ntie mimbote belé na présenté bavé je salue son courage je salue son sens de patriotisme de militantisme soif na ya servir mboka mais moi je pense qu'il y a une voie démocratique pour accéder au pouvoir mais to bosana te quand la constitution est prévoir article 64 au cas où les choses ne marchent pas donc ça peut basculer à tout moment donc on est zakanda à peuple. Donc, tout ça pour rappeler, gérant et institution. Les pays ne doivent pas être confisqués par les cash et le FCC. Nous avons mouillé maillot. To bundi na mboka oyo. Ngai par exemple na bundi pendant 18 ans na mboka oyo. Na ba risque, y a ba gaz lacrymogène, y a ba kokanga, y a ba interdiction, y a ba koya na ba aéroport. Donc à prison à ciel ouvert pour même alternance au Namboka. Donc il faut toujours na alternance c'est ça ya cash na IPPRD na IDPST. Donc ça ba congolais nyon son président Félix Tshisekedi Alobi. Donc biso nyon se faut profiter de l'alternance au bengango démocratique. Donc moi je pense que démarche naie je peux pas soutenir et puis na vérifier na nous authenticité à vidéo on a été pour na baso geza solo to à Lukuta mais le rôle Nenkongo j'ai toujours soutenu, j'ai toujours admiré ce grand. Donc, c'est un spirituel, c'est un homme spirituel, un dirigeant avec beaucoup de compétences, de qualités patriotiques, politiques, quoi, pour servir Mboka. Mais ce qui est dans la zone, il y a une fois démocratique, oh, il y a accéder au pouvoir. Mais l'article 64 pèse, il va bosser santé. Donc, ceux qui bossent l'imabé, on a kanda ya peuple. Parce que nous avons rappelé que kanda ya peuple, les qui kanda mandoki. Donc ceux qui basent l'imabé, on a biso nanzela, on a kanda ya peuple. Donc je pense que moto 3 ans a soif, le rôle à président Tshisekedi, il y a qu'à transformer Mboka, il y a qu'à changer Mboka, au soutenir. Donc en tout cas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je soutiens, que je salue. Pardon, démarche naie oyo. Donc on a identifié dans nos vidéos, on a été
moyen n'a pas sa analyse dans les réalités. La réponse c'est comme si le côté ça ne commentait pas eu raison, vraiment le pays n'est pas dirigé, le pays est plus en otage par un groupe d'individus assoiffés de pouvoir. Ndeko Martin Fayulu mwana mboka bisika azali na pesi mbote pe na présenter bavé le meilleur, il y a bonne santé, il y a longévité. Azali moko ya bato o babundi o même président Tshisekedi doit reconnaître combat naé. Donc je pense que le pays est confisqué. Le pays est confisqué pourquoi? Parce que FCC ezalaki il fallait bayoka soni avant bazonga aux affaires républicaines. FCC bakoka ozonga sous na ba institution ya mboka te. Biso moko toyebi tozana il y a pas à rappeler l'opinion. Tozana makambo belé au FCC sali. FCC a gagné dans l'Assemblée nationale. A gagné non. FCC a tikali ko gagner na l'Assemblée nationale te a nommé là qui a nommé batunde ko nommé parce que tout sensibiliser qui peuple na campagne, tout sensibiliser qui peuple na ba élection que non, il faut pas la sévèrement sanctionner et puis ils étaient sanctionnés sévèrement. Ni tété ba nomination peut-être banga ba bimata na candidat mon côté. Donc ce sont des gens où il fallait ba yoka sonia kozonga aux affaires. Donc quand on dit le pays est confisqué par un système, moi je pense que je soutiens cette analyse de mon amour Martin Fayulu parce que tout le monde dit la loi Moussous les a bloqués. Hein? Donc quand la classe moko ya batunde bazo jouer na alternance alors que le pays n'appartient pas à la FCC et puis à FCC et cash mboka za ba congolais nyonso donc FCC a sali 18 ans à Rennes, il n'a jamais été auditionné par rapport à gestion et à pouvoir naie. Makambe belé à mabe salami bakufi na yumbi ba FCC makambe belé ba fausse commune makambe belé à mabe salami to ke nekutu musika te bande ko na biso même ya IDPS o ba tumaki na permanence moi na Jean-Marc Kabundo le loi comme kumisa bande ko ya FCC hein donc baza batu o to ko associer na bango te ba batu o to ko diriger sous mboka na bango te ba sali mabe belé ba ils n'ont jamais été auditionnés ni inquiétés ni interpellés mais sur les abaka ya pamba ya miko zo le canacité o même ils ont aussi même Moutoise à la invité soit dans parquet ou bien dans commissariat à l'ende baye batu maboko bakangi parce qu'il y a des cas où même à la même traité dans le quartier par le chef du quartier mais makambo ya pamba au moins la justice a fongoli miso mon l'état fongoli miso bandu kabaka ngaba mais makambo ya mabe o salami pendant 18 ans là ils ont ça la maba détournement de fonds makambo belé hein ba abus de pouvoir tout ça là makambo wana nyonso bazo kipe en côté. Moi je pense que le pays est confisqué mais toko kende kaka na analyse que le pays est confisqué parce que toko changer toko transformer mboka te lokola mwana mboka Félix Tshisekedi a la volonté ya ko transformer mboka a la volonté ya ko changer mboka parce que to pesa ko changer mboka eza 10 mois te eza inane ta na mandat à 5 ans. Moi je pense que biso nyonso ezala Martin Fayulu ezala mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ngombo ezala kolo 3e penalty mwana mboka Moïse Katumbi Chapo na pesi mbote bisika zali ezala mwana mboka Gabriel Mokia biso nyonso komba na biso ezala ki cible na biso ezala ki Kabila piste de solution au banzengelenka nous basengi banzengelenka nous balobi Kintwadi la kisi bolingo ya peuple congolais tous à la peuple moko tous à la force moko to lingana loko la cible na biso ezala occupation yango na to bengani yango te alors to sanga na biso nyonso tous à la force moko to bengana o biso to bundisa ki pendant 17 ans hein et le même mobali mwana mboka à Jean-Pierre Bemba Ngombo abundisa ki Kabila biso tout to yebi cible na biso ezala ki Kabila biso tout ezala mwana mboka Félix Tshisekedi président de la République bitumbana biso ezalaki Kabila mais maintenant tokoyo kotika Kabila atika la na statut na ye parce que nazo linga suko commenter makambo Kabila parce que ngai moko personnellement nanu na yo qui a se prononcer te ko a la candidat en 2023 ou bien rozonga aux affaires politiques moko na yo kaye à se prononcer bon c'est en ce moment que je vais réagir parce que politique tout ça là est comme déshonorable politique donc la classe politique est comme soni na Congo et comme on dirait référence moko boya ba voyou ya ba miyibi où tout le monde vient se réfugier politique qui fait ça là honorable il faut répondre aux questions au peuple azosenga ba question sociale peuple alingi nini ba question wana bato bazo répondre ngote ba politicien bazo sala loko moko te comment to kofana na mboka moko boye na Kinshasa na capitale au mona courant coupure d'électricité et intervenir pendant 22 fois par jour
27 fois par jour. C'est pas normal. C'est des questions aux politiciens. Il faut voir dans le il y a un peuple, meilleure qualité à quotidien à peuple. Qualité enseignement, oui. Hein? La gratuité de la scolarité, on doit soutenir parce que c'est constitutionnel. Mais maintenant, la meilleure qualité. Donc, il faut suivre ça. Il faut la question sociale à peuple, sécurité à peuple. Hein? Il faut commencer d'abord à identifier les officiers, les infiltrés. Les infiltrés au bazar nakata armée nabiso, ils ont empêché armée nabiso et salamou salamalamu. Il faut commencer à les identifier. Ceux qui va identifier va infiltrer on a officiers étrangers au bazo mélanger armée nabiso. Bah identifier bango c'est en ce moment que bakoy ko interpeller bango et puis batie bango na disposition en justice au ba benga bango peut-être bakoy ko qualifier bango pour bakoy qualifier bango pour des mercenaires même. Donc parce que tout le monde a qualification mususu auto ko pesa bango teza même pas trahison donc ba même ba espion parce que ba koti na kata armée na biso alors tant na kata armée na kata mboka na biso toza na ba investisseurs étrangers oyo ba yo le pona ba investir mais ba yo ko boma susu peuple na mabele na ye donc ba yo ko diriger armée oyo za ya bango te non on peut pas accepter ça. Donc biso nyonso il faut to sangana to comme peuple moko to comme force moko pour na to bengana occupation ya mwana biso nyonso il faut to zala to sangana to pesa mwana mboka Félix Tshisekedi makasi to pesa ye mayele to pousser alongwa na libala wana parce que za libala bombanda libala ya mabe alongwa na libala wana parce que bana IDPS nyonso ba combattant IDPS ba vaillant combattant IDPS eza parti à monene to sangana to sunga mwana mboka alongwa parce que ayokaka président Félix Tshisekedi ayokaka soko banda ko yoka tende lokola ayokaka base a renoncé à la signature na Genève mais lokola pe base des ko senga ke non a renoncé na bakor wana na FCC. Ouais, c'est un grand politicien de ces pays. Moi je pense que Babrouille ezobimaki ono batindeli mandat d'arrêt na Rwanda c'est faux bako tindela bako kangaite bako ko stade était parce que ça Rwandais ça peuple congolais démarche wana moi je pense ezali makanisi ya peuple mais pour na to matérialiser démarche wana sengi na biso nini démarche wana sengi d'abord ko réformer armée ko unifier armée ko doter armée na ba matériel na ba moyens nyonso nécessaires ya okene na guerre na agresseur parce que ceux qui va agresser biso qu'est-ce que nous on va faire biso to se défendre to linga ba boma biso lokola ba nyama te to linga ba kota na mboka na biso te ba yeko bala basi na biso ba yeko bala bana na biso ba bali na ndeko na biso ba banyo boma biso on va se défendre et puis to benga na bango mais il faut d'abord ko réformer unifier l'armée ko pesa armée ba moyen nyonso to déclarer guerre mais lokola to wana na ba moyen wana te na kata armée to na ba infiltrer ba officier infiltrer rwandais au bazana kata armée moi je pense que to ko longa bituma te pour le moment donc ezana nous to changona nous entre guillemets to luka mayele mususu auto ko d'abord ba manda ko identifier ba infiltrer au bazana kata armée et puis justice va s'occuper na bango a qualifier bango vraiment donc c'est des gens c'est nazo mona qualification te nazo mona qualification to ko pesa bango te donc ce sont des mercenaires donc mo nga na ko benga bango ce sont des mercenaires o ba ye ba s'infiltrer na ba armée na biso ba bali basi na biso ba bali bandeko na biso ba bali bana na biso donc ce sont des espions au justice et ko condamner bango fermement to mona ngona ba mboka mususu na ba Chine mona ba kanyi mercenaire moko ba to espion moko mona ba condamner tant mususu à peine capitale. Alors pourquoi pas Togo Salama donc armée na biso quoi kende na démarche wana il faut la doter na matériel à malamu matériel à bakasi azala pe motivé azana ba salaire à $200 te mutazo kende front atiki famille na ya atiki basi na ya atiki bana atiki bandeko na ye botinde na front akeno bunda pas sauver milimo ba mususu bo payer salaire à $200 tout $300 non faut mettre des moyens conséquents pour ces gens là ces vaillants combattants ya FARDC ya armée na biso ne bazo bunda kuna na pesi bango mbote bisika bazali. Donc il faut motiver, il faut former armée, unifier armée, d'abord identifier les officiers infiltrés au bazar nakacha armée. Ah, bozunga awa, je m'exprime avec mes propres mots et pensées. Les pensées d'un compatriote, d'un patriote. Oyo abundi pour na ma alternance. Naza parmi bato babundi pour na ma alternance démocratique au bato baza ko jouer nango lelo. Donc on abundi pour nango. Naza porte-parole ya ensemble te. Ensemble et ça là que plateforme électorale auto sangana qui pour na ba ponami. Siko tango ma ponami sili y a commis parti politique. A je peux pas parti politique mususu mais soki idée aza na kati wana te donc ngana za mieux placé te na autorisation ya ko lobela idée en ce moment là. Hein parce que naza cadre ya idée mais naza porte-parole ya idée te.
avec mes propres mots et pensées, les pensées d'un patriote, d'un vaillant combattant pour la liberté et la démocratie. Donc, moment où il y a ce que c'est idéa, mais donc démarche ensemble. En tout cas, on va solliciter, on va proposer, on va ensemble. On a la presse et comme parti politique. Donc, bon, c'est ce qui est ça qui a intérêt à peuple. Ils sont ensemble, ils ont l'idée, ils ont l'année, ils ont ce qui sont combat na biso za intérêt à peuple, mais tous à la Congo moko transformé, Congo moko malamu un paradis pour les Congolais, mais ceux qui za ba parti ezo bota mezo sala makaka pona ba intérêt na bango, pona ko défendre ba intérêt na bango, bazui intérêt à peuple ba tient na ba placard, bazui ba intérêt na bango ya mabumu na bango ya basi ya bana ya bandeko na bango, ba leader ba ko sabi solisouté. Moi je vais plus permettre ça. Peuple congolais a commis très éveillé et rester éveillé et attentif. Ba leader, il y a ba parti politique, ba koki koko sa sous bisoté. Ba koki kozo ba sous bisoté que non, bazo créer ba parti politique pour na ba intérêt na bango. Il faut créer les partis politiques pour défendre les intérêts républicains et non défendre vos intérêts. Donc na bokeli mututé, na bok parce que comme on est président a dit non on frappe na côté na moi sur le il y a il y a voté que kuna iko ba ndeko mais ti lelo ba ndeko ba kolina zonga te nzele bukani nzele zate loko ta saili population ba ngenda ko voter na sambu la saili bango loko te yo za moko idea boso la na été par rapport à ndenge parti que le boso président André Claudel Lubaya, c'est un exemple de la politique. N'a pas essayé de face à Zali. N'a présenté bavé à la fin de l'année pour cette année, bavé à la Nouvel An. Mais moi je pense, nous avons tout à l'heure, nous avons porte-parole, il y a IDAD. Parce que nous avons la campagne, ils ont fief naïe. Ils ont fief naïe, voté qui est massivement, il est élu. Ma population à côté wana bravo donc yé mutayebi programme na yé mutayebi lokoni na réservé na électeur na yé donc singa na na mutema na été na la place na été na na cahier de charge na été na na vision na été na yebi o ya prometa ki bato kuna te donc moyen na ya ko défendre na sala ba observation na question wana ezate comment y a des depuis mon condamné ka ce qui est na pouvoir ba déterminer les faits pour banaki 15 millions. Tu poses 6 millions, si tu veux, tu vas boyer à votre présent à solo. Tu les sous de mon était 200 millions au Albert Lima. Tout le monde a tout la mouka, tout le monde a de sa combi. Au moins, la mouka m'a dit que il y a la côte à bolo, quoi, belle là, pour la monnaie de sa combi. À belle là, le dieu de FPI, peut bangoper, il va détourner 1 million de dollars. Est-ce que le président Félix a entouré la Bazama, la montée à ma merci moi namboka la mutuna oyo bon pona makambo ba détournement ya ba fonds oyo est commis un peu trop parce que président Félix a tué un de cheval ya bataille naé lutte contre la corruption. Je pense entrer nyonso ya mbongo na sortie nyonso ya mbongo il faut suivre ça là, il faut commission moko ya suivi ya contrôle. Il y a dernier public et ça la mbongo et koti et servir na nini mbongo o ebimi et servir na nini parce que jusque là bato botangi tangi ba kombo wana bazo profiter bazo bénéficier na présomption de l'innocence. Maintenant quoi, il faut les inviter. Justice ya malamu, justice ya solo ya biso ya Congo parce que bato muso ba lo justice de ça la raté mais justice ya Congo so elingi sala musala e osala. Il faut pas inviter bato wana interpeller auditionner bango ko interpeller kutuna noté parce que bazo bénéficier na présomption de l'innocence auditionner bango yebi bon papa yo batanga ki on a les solo na les kambo ya mosolo boye mosolo wana eke wapi esali nini c'est en ce moment de justice à sala musala na e donc moi je pense projet oyo programme oyo ya lutte contre la corruption eza pilier moko ya développement ya mboka donc plus toana ya corruption et vous allez diminuer. Je souhaite même mais à la de diminuer de supprimer plus vous allez supprimer plus tout le monde à Congo moko asika Congo moko malamu to lingi Congo ya justice ya solo to lingi Congo ya égalité Congo ya unité to lingi Congo li sous-souté ko non ba yeba ba yibi mbongo parce que bozu neti boye balingi ba organiser fête à 6 millions wana bolingi ba organiser mbongo wana ba tu ba ça ebele misala eza ebele
bandeko o ba dindi tout ça là bakoyo kotongela bona 6 millions là bakoko tonga ba maternité bakoko tonga ba école bakoko tonga ba ndaku ba pesi ba mal logé. Donc mbongo ezali pona ko sala ya pona ba poche na bango te mais bosenga ezali oyo koko mbongo wane ko yiko servir soki to tamboli na ba cité awa boko mona dégâts soki to ke awa toki kota awa na sayo abo mona salité ezali wana mais mbongo wana bakoyo ko tchango te babi bon to tchambongo o pona to vider salité oyo. Il y a au moins 100 de non payés, plus de 100 000 enseignants non payés. Les fonctionnaires ne sont pas impayés, mais les individus sont détournés. Les provincial, on a pas sa commune à Bandal, de l'audition ensemble de petits Colanda, dans le but que non, les 31 députés invalidés par la Cour constitutionnelle, va vous la rémunérer la caisse à l'État. Mais il y a des c'est salement, tous les ans, la Biboso, tous les ans, normal, ma campagne, que non, va rémunérer le groupe, il y a bâtiment pour le Cour constitutionnelle et reconnaître le en tant que la députée nationale. Il y a un solo, moi, classe politique, il y a Congo. Et comme ma classe moko déshonorable te makambo et salama nulle part pe ekoyiko salama na mboka na biso te parce que la constitution prévoit 500 députés. Alors si ba bagisi les 31 députés au bazaki qui invalidé ba valider bango ba comme na ba avantage ndenge moko na ba o baza validé, donc to comme na 531 députés. Alors mongo wana dans ces cas il faut na ba chômeur ba bando futa ba chômeur, il faut payer alors les chômeurs so ba bango na ba non plutôt cour constitutionnelle il faut ça la musala na yango ba oyo bazwa kité ba tche bango pembeni bozwa kité soki olakisa ke bo tche ba preuve na yo ke ngana azwa ki na zwa ki bazwi oyo ya azwa kité na place na ba longo ndi kana ngai par exemple na ba na lungwa il y avait pas un meilleur que moi, je fais un excellent résultat, mais le problème c'est qui nomination totiki puisque objectif nanga ezalaki ya kolobe la peuple ya kobunda peuple pour na kolobele la peuple. Mais bazui batue mutu mususu na place nanga etotiki yango eke bongo mais na kondima lisusu te na yao na kinosala recours bon na ba no bénéficier na ba faveur ne mona ba o baza élu non ce ba pona ki yote to zala ki élité mi be ko mboka ekati to banganga mayele bakati balobi oyote ofandi na ndako mais ce qui est comme non ba bakisa susu 31 wana ba koma na ba faveur ndenge moko na baninga o baza kuna. Moi, je pense que c'est une démarche non constitutionnelle. Ils ont prévu dans Mibeko ya Mboka te. Donc, ceux qui bandu ko futa bango, donc ba pesa pe ba chômeur, donc ba banda ko identifier ba chômeur, chaque classe a chômeur, ba bando futa ba chômeur parce que toi ya chômage déjà très élevé, pourcentage de chômage dans Mboka o est très élevé. Alors commencer à payer parce que ceux qui kaka bando futa bango, il faut ba bando futa pe ba chômeur. Voilà to côté les mato mobiliser peuple, to sensibiliser peuple que ba bando futa pe ba chômeur. Justifier que le président de l'Assemblée provinciale a mal élu, puisque nous avons les résultats de séparateur au Bachewana. Donc, attends qui bouende, attends mboka moko ya pamba beaucoup de séparateur ya bongoté dans le 21e siècle. Na mokili alelo. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il y a confondre politique na évangile. Politique et évangile. Évangile peut qui pastorat et sa profession et sa vocation. Donc si on dit comme pasteur, donc toute ta vie aux alaka pasteur, il faut te yaka évangile. Mais les alaka te que dimanche au tei lundi au ensemble au bandio kane la batu, au bandio tche la batu biloka mabe. Ba séparateur wana ngana koma kina kanda même na longolango. Na koma kina kanda parce que na notable à Bandal. Donc yoko tcha sous salité na mokola lelo ba ko tche la biso séparateur a bongote. Démarche ni ya ko ka sala. Démarche godem pour yako sala il fallait akene na gouvernement central a proposé bango ke awa baccide zo sala ma bato bazo kufa bote la biso séparateur yo koza durable parce que on est à provisoire na Congo tout ça on a besoin de provisoire tout ça on a besoin ba peut-être on a besoin de concret les choses concrètes bote la biso séparateur durable oh voilà so mutaya tout yango enyefuki bomona wapi na Kisasa en pleine capitale Bandalungwa capitale administrative politique ya RDC. Hein, na 21e siècle ba tshela ba tono ba kati ande hein et tu ba tshela couleur ba komi pe don ya Godempoi hein ya pasteur Godempoi kasi fala comme don ya présidence ya assemblée provinciale parce que ya za eli ya Bandalungwa ako tshela biso ba séparateur wana te na ko mobiliser ba na Bandalungwa to kolongola ba séparateur wana to ko senga pasteur Godempoi panga na yebi mingi pasteur
tokobenga Godin Poyi, pasteur Godin Poyi, akende na gouvernement central, a voté budget, bon, boche la biso bana bandalungwa, séparateur ya malamu, durable, parce que na Congo, na Kisasa, tokoza, na mboka, alors, mboka oya ya bomengo ya nkita ndenge na ndenge, toza na séparateur, bon, puis nzela wana facha le karamiko nyoso, facha le karanzela, wana bati la biso séparateur ya batono, bakati bongo. Président, au moins, il y a 2 jours, les gars, président. Au moins, il y a séparateur, on a été. Conseiller chef de l'État. Au moins, il y a séparateur, on a été dans le les gars. Banda les ont mérité, séparateur, on a été. Tono, on a tous mérité en côté. So, il y a des matins, on a été poussé, on a été. Message pour l'autorité à Mboka Congo. Dans le discours, il y a le président Fachi Alobaki, justice pour les pauvres, justice pour les riches. L'égalité. Donc il faut, moi, Mboka Mike Mukebai, o azali élu du peuple, le bien élu du peuple. Bokanye na mesure moko o bakokai ko kangaite parce que ma bébé les oleka na mboka ndenge na lobaki tout à l'heure, oyo zoleka ya mabe bazo kangate. Oyo muto a tomboli mongongo pona mabe moko zoleka nde bozu bokangi. Alors tant que bokangi ye bobombi torture salaka sous convention à Genève basi ba pekisa makambo wana ya ba torture. Ata muto abomi moto, ata muto ayibi, ata asali neni ni ba torture ka ye lisusu te. Donc il faut ba pesa ye ba droit na ye nyonso. Lokola bokangi boboya bénéficier ata na ba traitement parce qu'entre temps il était malade, na pesi mbote na présenté ba ve bonne santé mon cher. Bonne santé, bon courage, nzambe ya banzengele nkanu. Nzambe ya mfumu kimbangu azana yo pesa o makasi. Moment oyo eza moment révolte, eza moment ya motivation. L'heure de gloire viendra au nzamba ko tombola yo place aux ali. Donc to sengi na bakonzi ya mboka ba pesa ye ba droit na ye nyonso akoyi kozala traité de la manière oyo parce que wana eza information yo pesingai mais ça circule aussi sur les réseaux, il est maltraité dans la prison. Donc ba pesa ye ba conditions nécessaires oyo détenu nyonso a bénéficier kanango. Ba pesa ye justice moko équitable, justice moko juste au président lobby, justice pour les pauvres, justice pour les riches. Donc je pense que le message nanga yangwana Aza élu du peuple, Aza solvable. Il a une adresse. Bon pesa une liberté provisoire, azoni nanda kunaye. Hein, ceux qui ont besoin de santé, bon pesa ba droit à santé ning batu mususu gi mato nani comme nani oyo doli makambwa ba pesa ba même qui l'hôpital. Ben c'est quoi pour ni bazo pimela yango mona mboka Mike Mukebai alors qu'à la résidence nagi ça est solvable à ces Jacques Bino. Donc je pense que le président Tshisekedi il faut s'impliquer personnellement dans le dossier oyo, à s'impliquer personnellement dans le dossier oyo, as citoyen congolais a un droit à bénéficier de la liberté provisoire, il est solvable, il a une adresse, c'est un élu du peuple. Batikaya continue mon salaire na ya ko lobela peuple parce que peuple a voté qui est pour lobela mais peuple a voté qui était pour zwa makambo mabezo sala makuna ya bomba, peuple a voté qui Mike Mukebai pour lobela. Donc justice sala musala na yo, président, impliquez-vous personnellement dans le dossier oyo parce que Mike a na famille, a na bana, a na bandeko oyo bazo soutenir rien na bitumba na ye. Donc tous on a besoin ya Congo moko ya sika, tous on a besoin ya Congo parce que la justice élève une nation. Ceux qui ont la justice à malamuté Congo yo kende liboso te. Merci beaucoup honorable. Merci Nabino na bandeko nyonso ya presse ya Congo. Je pense que Bino pe na landaki bino bosalaki marche moko pona kosenga droit à liberté d'expression. Oui. Donc il faut pas libéraliser secteur wana. Donc ezala te kaka ke non soki mission moko ezali ba poni batu moko boye bango nde faut ba kende nkamba ba accompagner chef de l'État. Non, il faut pas associer batu nyonso o bazo sala musala ya presse. Vous passez par message parce que l'information circule rapidement. En une seconde, tu as l'information de tout ce qui se passe au pays. Alors que ce qui est commis coterie, je pense que Mboka est en malamouté. Donc, Kimia est à la mabota nabino, Kimia est à la mabota nyonso, ya bandeko nyonso bisika bazali, bato bazali ko soutenir ngai, bato bazali ko soutenir fondation. Combat va continuer cette année 2020 est année à récolte. Il y a Moussala Auto Salaki, et ça année à récolte, et ça année à succès. Donc avec beaucoup de réalisations auto prévoir dans le cadre de la fondation. Le rôle à Bino Bozali, Bogoye Bakaka, qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'on aura à faire dans les jours prochains. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.